bato na bango te aza soda te, ok, aza civil mais aza na tenue ya GR yenda yebile azaki na propre ba opéré na circulation na bango parce que kali na ba patrouiller te ba patrouiller batangi baninga na baninga ni parce que cette opération il y a tikala moto ça interne non ouais soda te bon comme na tena ya GR ndene na pesa kio yenda pesa kio mama yendo pesa ke tenyo papa na pesa na tenyo wana sio a pesa kio posa na ngoni atsenga abanyina na ndai na tambula na bango sika otambula na bango sika mo seke bozana ini groupe toloba bon ngande c'est première fois na ekita na bango ndikuka la rendez-vous apesa ya lu ya kombi ana pe bone okoma na moni bango ke na moni bango da ba bingi bati kuzo na ngana oya wana bwe bandika kutena ba soda ba bandi bo interroger ngai déjà bien comme tu m'as dit quand j'étais bien fort baba chikata et wana bazali garde ya sécurité ya UDPS na force du pouvoir car retourner tout à la tamo atelier ça là d'accord shika yaka to shika oza besi ok on a la brigade spéciale de l'UDPS force du progrès donc Monsieur le maire, monsieur le membre du conseil de sécurité urbain de Kasumbalesa à politique de qualité respective. Nous sommes ici avec un groupe de 4 équipes de Masfra qui ne cesse jamais de déranger, de traquer, de ravir, de voler, de mettre souvent la population de Kasumbalesa dans l'insécurité. Premier groupe, c'est le groupe de bandits en main armée. Il y a M. Mukendi et M. Badi Banga. On a mis la main ce matin. Vers 2h du matin, ils se sont introduits du côté église Gilgal. Deuxième groupe, c'est un récidiviste qui vient d'être, en tout cas, comme libéré il n'y a pas longtemps par le ministre de la Justice. Troisième groupe, le groupe Yaba Mouiji à péage. Quatrième groupe, le groupe Yaba militaire réconformé pour sécuriser l'intégrité territoriale. Moya à la fois violation des consignes, Moya alikuwa Kuituri, anakimbia Kuituri, kwa Kasumbalesa. Sans plus tarder, Excellence, et qui ne peut pas. Tine Duzani Awa, c'est-à-dire très bien. Ayebi. Tia solo bali comme vous la carte mata parali wana na yeba modi. Oyeba kasi atiki biso na parking ya Sakuru. Ye akikuna ko tibaka telaye. Réagir même ata moninga na nga tozalaki ne kuna tikaki na parking soki babengi aya awa makambo na lobi yango ye mpe aoloba kaka ye azalaki wana sur place ntina moto akatinga nzambe likolo amona nayebi ye te namona eka na mpasi na ye ntina yaki oyoka kombo na yeke kombo esobe bebe cor naokaki oka na monoko ya bato nde bakangaki ye tunaki oko na monoko na yeke kombo nde bebe cor abaki oyo afanda soki na sangamamba soki wapi nanga natikala koyeba na ngai te bazala misato wana natikala koyeba bango te mpo nga nayebaki namonaki
ye azalaki na bato wana ye azalaki liboso na parking ntinga na kei na kosomba kisi apres ayaki koya atemi na bango ntango nga nazoya soki na yo kute na bango c'est faux batelemaki nde na parking ezalaki moninga na nga epui ntango nga na kei na kosomba kisi nde ayaki korejoindre baninga na ye ntango nga nazobima place wana nde nayaki kofuta ye soki achepi na baninga na ye azalaki na makolo azalaki na moto ya hôpital apres naza na hôpital ti babaki kotraite nga ti bapolisi na basalelema mokanda ti nakendaki ta bamasina na moto ti nakekita mobilisa nga mpe azuki azongi akepa na bango so ti basoda bawazonga balanda bango ye mpe azokima nzela mona bango yango bakangaki ye ezalaki te ke ye azonga ye moko ta bakangi baonaki na ferme bakokota ferme boaki na kote na bango sedeko basoda balanda bango bazongi su nzela 80 jours bamata baninga nde bamati nzela 80 jours ye mpe lokwasa babima boye bakandi baninga nde misato bakimi baninga nde misato ana atikali kokoyeba bango mpe te moto nga namonaki nayebaki ezalaki ka ye ye azolobaki bozalaki na ye ngambo mosusu ngai nalataki kilote na tricot wana tukutani na sakombi totelemi mpe na ye biso totikali 3 ye akei wapi akei na ngambo wana kote bato wana bazalaki mwinda ezalaki mwinda mpe ezalaki bon eza juste boutique moko boye yama ende moko boye atekaka wana kote siko bakateli ye nde wana distance oyo bakati sutolandi yo nde okati ye te ngai nakati ye te bon excuse distance oyo azolobaki ngai naya nakanga ye natili double pasi fou ata babiki ngai na mayoza kuna bawakati kuna ngai naza awa otelemaki koto me ere yake orejoindre baninga na yo non natikali korejoindre bango te ngai nayebi ye très bien papa soki mutu jamais pamba boye bakoka to sans problème osali eloko te seki kozalaka na bango eloko asalaki bango problème wana ngai nayebi te sikoyo okataki obetaki ye double asalaki oni natikali kobeta ye double pasi te papa surtout na point wana natikali kobeta ye double pasi te oyo nazoloba nayebi yango très bien explication na ngai mwana nayebi yango très bien apart ye na bato mosusu batikali awa oyebi avec certitude oyebi malamu mpo omemaka ye tolandi tokopesa maloba olobi omemaka ye na moto na yo mpoza mota oyebi mpe ndeko avandi pembeni na yo baati akilimani tade mpo koyebisa biso boyebani na bebe Chor ndenge nini botaki kombo na ye mobimba olobi bebe Chor Onésime voilà boyebani nende namimaka bato naza montana komima mpe boye epesinga mpe te epesinga lokolaki limanga place boye bokotikanga mpe boye parfois mpe namimaki na mwasi na ye comme client mpe boye natisiki ye mpe ta mwana amemiki ntango bon souvent mpe tokula mpe tokutanaka mpe boye na bon na cadre ya relation namimaka efutanga mbongo na ngai kote nayebi na kombo na ye oyo moko apesanga kombo na ndako ezalaka Onésime Bébé Chor yango mpe même si napesaki na souciate oyo sakombi même si na kafi kuna mpe napesaki tolandi donc oyebani na cadre ya baaktivité nosalaka ya motard lolenge ayati yebisa biso sikoyo yo ozalaki présent na mokolo wana oyo événement wana esalemaki mpo olobi yango awa tribunal ezolanda yo mpe bato nyonso bazolanda yo olobi omonaki ndenge bebe Chor azokata ye machete et pourquoi intervenaki te mpo olakisi abi ezalaki ata mosika te bato mibale bapire vie na yo oyo obi alakisaka yo kozala propre mais pourquoi yo intervenaki te ntango omoni
bébé Thior oyo azali connaissance na yo po yebi na malamu nyonso pourquoi on intervenir intervenir ezalaki parce que ti bakati dans distance eza mosika nga na sa awa sene tosala makuna ti bakati ministre amoni nani Jérémie amoni nga mpe namoni Jérémie nde nani Jérémie bon ye mpe kaka tozali mpe kaka na parti donc bozalaki yo Jérémie Jérémie azalaki camarade ya Bahati bon ngai batikali kolanda ngai te ngai bakanyi ngai niki kolanda ngai intention mabe te bakanyi ngai nde nazomarche nazokota aveni nde bakanyi ngai kointervenir sur côté intervenir bango ye aza na lichesse na maboko pamba na kointervenir ndenge kointervenir mpo omoni ke oyo azali ve na yo pembeni wana bapolisier bazalaki te mpo ozomona ndeko na yo bazolinga baokate yo moko olobi awa ke omonaki bango bazalaki na arme blanche wana ezalaki arme ntango olobi arme blanche ezalaki arme blanche eza lichesse voilà omoni bango malamu soki mpe bébé Thior azalaki na machette nali ovandi kaka boye ozo intervenir te elakisi ke bozalaki na bomoko te pourkui okimaki mbangu te na ndenge ya nsima okei koinforme la police oyo ezalaki mpe ezalaki totelemi na Jérémie na ministre si bakati eti nde akwei kao bébé Thior bandoki mambangu biso tozalaki wana si bamemi ye ngi ete mpola nini ye akimi biso tozalaki na ye si bamemi ye na hôpital baende bazalaki ofungwama mwakeke bazalaki wana ok alobi tala nanu na bato oyo nyonso tu bazali awa Isaac tala balusa elongelo na nsima na bandeko bavandi awa baoyo nyonso tu bavandi na bakiti awa nani oyebi oyo aza lokola moninga na yo na bao bavandi wana tala bango malamu nayebi mutu te mpo naza mwana bango bakangi bango nayebi bango te en fait toyebana kaka na kati ya kashumwa relation kota pasi nde toyebani na site kuna akomi na ngalema boyebani atala moko te awa nga aza mwana sakumi nayebana bango ndenge nini bongo nani alakisa yo komela likaya mpo olobi omelaka likaya nini yango omelaka bon likaya nanomela mpani wana air na bandi makambo mosika mamolinga basi propre fe alakisa mwa nzela bongo mpo kolinga mwasi fo omela likaya bon ezalaki nde tonofana bango komotive pesi fozala boye fosala wana bébé Thior moto alakisa yo bébé Thior te nani fe tobanda kotambola na ye mpe abanda koyaki mpe mabiso komela diamba place tobanda mpe yango wana beta mpe nzembo mpe eza mpe tobanda na ye mpe ayebi nayebi ye très bien aza ve na ngai nango mashiba moto mpona oloba Bahati oyo aza petit nao aza petit mo nayebanaki na ye série na bandaki bakomeme na melaka lisusu te epuis bango bakoma na bamakambo na bango misi nde bakiyanke boye na boye yango nakoma koevite kosuka na bango alacha mpe na mpe bango sikoyo na kiyanke na bango wana eza lokola baza na clike baza na baclique na bango clike nini yango ezaka kongo donc yo kima ozalaki kosona bango me otika parce que